la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. Oh! Ok. Ingénieur micro, ils ont battu mobilisation pour nous. Ingénieur mobilisation. C'est pas le complot, c'est pas le complot. Alors. Ingénieur mobilisation, validé, bazar permis. Allez la boucle, allez. Merci. Allez la bouca, merci beaucoup, ça va battre la vidéo. Est-ce que mon livre de la Tijuana? Est-ce que mon livre de la Tijuana? Est-ce que mon livre de la Tijuana? C'est bon, allez là, il est.
S'il vous plaît, Bana mokonzi ya mboka Martin Fayulu oye! Bana ya mfumu Adolphe Mozito oye! Nani mokonzi ya Kongo? Nani mokonzi ya Kongo? Na pesibino merci mingi. Bomoni na ineloko oyo nini? Oyo nini? Soki kolo ballon akangi ballon mateko banda? Ballon oyo ezali ya lamuka yali ya pepe yali boyete. Oyo yali symbole ya compétition électorale ya 2023. Esengele za na centre yali boyete. Bosi bomona babandi match na défense babandaka match obe na centre yali boyete. Bobito tia baye na centre yali boyete. Fayulu abeta ngo dada mongete kota yali boyete. La première division, il y a liberté. Chirombo a fait un Chinkunku. La deuxième division a fait un Parc 5. Vous êtes fait un Martyr. Rendez-vous 2023. Balle au centre. Nicolas Paul, Nicolas, il y a liberté. Nathalie Bilo Motondi. Après, tu as des membres. Après, tu as des loukounga. Wapi na Kabea Kamwanga yaboete eso mona moto asi bokonzi akimi mboka na ye seki ali bokonzi ya moyibi bachef coutumier bongo na chef coutumier soki okendaki nzamba okangi nyama chef coutumier otuna yo eza ya moyibi to ezali nyama ya chasse ya boete yango akima mboka na ye akokende te baboyebisa ye landa webi landa oyibaki eloko ya moto fokende kozongisa ya boete mpo soki ozongisi te bokosila bomone basila présidence landa ti okozongisa bokonzi ya président Fayulu mpona koyebisa ye ata mati avion 1000 aokitobe na se ya boete 86 école ya boete 86 école bakangi yango epai ya monsieur Tony Mwaba bakangi salaire ya 86 école et le président Fayulu alobi fo aya asala meeting awa ayebisa bino ke makambo ya 86 école ayebi yango ya boete est-ce que basenya bazawa ata senya moko te akovote moto esomona moto asali grève alongole mosala esomona moto asali grève alongole mosala yango 2023 soit réforme esalemi soit apakati mbangu. Merci beaucoup.
tokozonga nango nsima ntango président élu akoya. Ok, nalingi toyeba nzembo, pardon, nzembo oyo nalingaka mingi. Tala ndenge yo naka bino tala ndenge yo bomi, tala ndenge mboka ekufie. Merci beaucoup Bana Lamuka, merci. biso aza député national kuna na este omoni ke na Lamuka toza biso nyonso biso tolobi lelo oza Équateur oyo alobi boye toyokani te botika makambo tribalisme na Lamuka na biso ezali te. Lamuka mwana mboka Fayulu aza kolanda idéologie oyo papa Etienne Tshisekedi atikaka babotu bayebi te. Merci mingi. Merci.
kasi na ngolu mpe bolingo na yo osali ete mokolo ezala yango totondi yo botondi tosengi makila na yo ebomba le président élu ebomba le coordonnateur Adolphe Mosito ebomba bana nyonso bazwami kati na yo esika mpe kombo na yo nde tomboma ebandeli kino suka ya mayangami na biso na kombo na Yesu Kristu tolobi amen. Touti wapi tozalelo wapi tozali kokende wapi eza boete soki coordonnateur sortant asilisi koloba akopesi ye abonsele biso kiso situation ya mboka ndenge ekangami eza boete alors soki tolingi koyoka balider na biso topemba maboko tolakisa bango to ese tozali kozela bango. Esengote babangi to babangi te bolakisi bango te bino nde bosimbi majorité plurielle eza bongo te. La minorité au pouvoir bayeba te peuple nde mokonzi eza bongo te. Bakanisaki bolongo ni lamuka kochie bango na esika wana ekozala bongo. Eske bazokoka makambo? Eske chômage baza kosilisa? Eske baenseignant baza kofuta bango malamu ndenge balobaki? Eske gratuité ya enseignement eske eza kosalema? Wana président élu a développé l'aspect à crise wana. Nous avons voté. Ngai na kobrosé pour les mois amis dernier jour nanga pour la mandat ya 6 mois. Lokola boyebi la muka président tozwa ki mikano ke rotation kozala 2 fois et lingo ba 6 mois 6 mois. Yanga 6 mois et aussi l'année. Nous avons regardé. Bakonzi wana boyebi bango bayeba bambenga likambo yango na koexplike yango bazwi yango babambi na arrete oyo nazwaki basalika lokola oyo bazaki kobenga minembwe ngai nazwaki arrete plutôt décret na boyi minembwe bango na nsima baye bachange décret na ngai batie minembwe balobi ke eutaki na moziki ezaki vérité des urnes to respect ya choix ya peuple eza bongo te na esika oyo wana toza kobunda mpona biso moko te toza kobondela peuple mobimba elingi etumba mpona démocratie eza ya parti moko etumba mpona vérité des urnes c'est-à-dire que soki mokei peuple aponi il faut respecter choix ya peuple soki boza kobundela eloko wana bokunda mpona bino moko biele mpona mboka mobimba manifestation oyo ebongaki bango nyonso baya baparti nyonso parce que tozobundela victoire na biso te victoire na biso ekokoma ntango tokokoma susu
Bana Congo oye. Bana Congo oye. Bolembi. Bolembi. Bandeko na ngai eloko ya liboso toyokana malamu. Boyebi ke bandeko na biso bakufi mingi. Bandeko mingi bakufi na est ya République. Boyebi yango. Bandeko mingi bakufi na makambo ya demokrasi etumbo to bondi. Ba dictateur balingi yango te babomi bango. Bandeko misusu bakufi pona nzala, pona misère. Yango wana na bandeko bauti kokufa na Mongala. Boyoki masuwa etindaki bandeko na biso bakufi misusu na bamonani te. Yango wana na kosenga na biso nyonso tosala 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est Koyo. Mais na moni bino boza nesengo mingi. Boza nesengo pour le léopard à gagner. Pour le léopard. Koto kumisa ba léopard na biso. Kumisa léopard. Bazali bana ya mboka. Eza boyete. Pona tozali na bomoko. Congo eloko ya liboso. Tozali mboka monene. Mboka nzambe apesi biso. Atie bato. Boyebi bato boni tozali leo na Congo. Boni. Tozali 105 millions d'habitants au Congo. Et ça c'est un côté. Mais Nzambe a fallu du sous à Pessibiso, Maï. C'est pas là où il y a Biso, fleuve Congo. Ma lac, ma rivière, Nyos, Soko Bandia, Okaka Nanjili, Ozinjili, Nsanga, Nswenge, Tikuna. Ça va être. On a continué mon cali, on a continué. Tozali mboka moko. Mboka na biso koma na nini? Koma na nini? Tozali bana ekolo. Ekolo nini? Yango wana unité nationale. Cohésion nationale. Eloko yo kimbangu. Simon kimbangu aponi pona ya. Moto moko akosa bino te. Tozali biso nyonso bana ya Congo. Moto te aloboze ekolo boye. Ekolo Songolo. Ekolo Pakala. Ekolo Kingandi. Bokondi bayango. Bokondi bayango. Bozali bana mboka nini? Mboka nini? Yango wana moto akosa bino te. Bandeko, bato oyo bazali kokotisa division. Parce que basali eloko te. Baza na vision te. Baza na projet te. Yango wana bakokotisa division. Ekoli aluka famille na ye. Ekoli aluka mutamboka na ye. Mboka na yo ta Congo. Luka bomengo ya Congo. Bana nyonso ya Congo bakozala na bolamu. Ça va être. Mais bandeko oyo bayibaki victoire ya peuple. Bayibaki victoire ya nani? Victoire ya nani? Est-ce que le peuple va s'accarayer? Est-ce que le peuple va s'accarayer? Est-ce que Nzambe va s'accarayer? Mais peuple azali mokitano ya Nzambe awana se. Peuple yende moto apesaka pouvoir.
bino sikoyo boyebi pouvoir na ye bokoma ndenge nini bokomi litelengana bokomi kotelengana eza boye te lokola baéchoué mais toyokaki kuna balobaka nini voler n'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas ça. Voler n'est pas quoi? Voler n'est pas quoi? Voler n'est pas bon. Yangono moni bakomi ndingi wana. Sikoyo Congo ezali wapi? Toyokana ngai na bino. Congo ezali wapi? Wapi? Na Libulo. Mikolo nyonso ekomi violation de la constitution. Mikolo nyonso violation de la loi de la République. Mikolo nyonso justice instrumentalisée. Ceux qui m'ont enlevé les cambo, bakangaye. Ceux qui m'ont enlevé kuna. Toyokana bandeko na ngai. Mais bake musika mais sikoyo likambo ya monene ya makasi na oti koloba ke toza na mboka monene nzambe apesi biso bato 105 millions tala superficie 2 345 460 km². Mboka monene mabanga ya talo mai me boyoka sikoyo balingi basala nini babalkanize Congo ekosala nini me boyoka mpona kobalkanize Congo balobi balukela biso guerre mpona na este ya république babilisili biso mobulu bandeko baza kokufa na Beni, na Butembo, na Goma, na Ituri nyonso, na Sud Kivu, na Minembwe, partout. Les Congolais baza kokufa basi na mibali. Po na mabanga ya talo oyo nzamba tie na mabele na biso. Po na ressources naturelles nzamba tie na mabele na biso. Alors toyoka na. Nye. Sikoyo, s'il vous plaît. Sikoyo, na makama balkanisation wana, maye kote la biso état de siège. Pour la faire la nini? Mais état de siège. Yango wana, na kobenga mwana mboka honorable Kaseko Azaliawa. Honorable Kaseko Azaliawa. Alandaka makambo wana ayebisa biso état de siège bilan nango tozali wapi honorable Bana Kisasa Mbote. Merci président élu pour la kopesanga occasion na yebisa bana mboka il y a un tas de pièges yango oyo état de pièges ebandaki na date ya le 6 mai pendant le 6 mai ti lelo le 9 octobre état de pièges esali 156 jours na 156 jours wana baninga na biso bamama batata bilengio bakufi bacivile eza 917 civils tués. Na premier mois ya état de siège le mois de mai bato bakufaki bacivile bazalaki 210 elingi koloba 7 personnes bazokufa par jour na Ituri na Nord Kivu.
À part 917 personnes, 463 personnes basavi portées disparues. Qui Tina Zan par le Lumumba et Kenya. 22 Njili Kingabwa Zandu. 25 Njili Campus. Vous avez été. Sikoyo Batwako na ligne 11. Vous voyez ligne 11? Vous voyez ligne 11? Inde. Est-ce que vous voyez la ligne 11? Vous voyez Nango? Est-ce que Naïf Sabino? Ah, faut que vous foutez l'air. Si vous voulez que vous Kisasa, vous pouvez vous biso to Naïf Sabino. Alors, ligne 11, pour les Talakaboy. Ligne 1, 2, Kitambo,